Canal Congo TV is on a Canal Congo TV. Voilà, mbote na bino balandi ya Canal Congo. Toye susu lelo na émission na bino bolingaka mingi Canal Congo Musique. Toyebi tosali mikolo ebele biso na bino tozokutana te. Bon, eza toujours ba circonstance oyo ezingi biso yango esalaka to ya susu liboso na bino te. Émission na bino bolingaka yango oyo, émission oyo elakisaka bino ba jeune talent. Émission oyo tokumisaka nzambe na biso. Biso na bino baebolandaka biso. Vraiment lelo nayambeli bino bandeko na biso. Bino moko bokoyeba bango mpe déjà boyebi bango. Ntango bakose présenter bokocomprendre bango. Lelo lisolo tokobeta eza mosala ya tata nzambe ndenge nini ezali koévoluer na sur le plan musical quoi. Bagroupe ba jeune balingi kosalela tata nzambe, balingi koyembela ye, balingi kosanjola ye, balingi kokumisa nzambe na biso po nzambe aliaka esengo. Vraiment bolanda bosepela na émission oyo soki bosepeli ou bien soki bosepeli susu komona biso mokolo mwa lelo na bandako na bino. Bopesa merci na équipe technique ya Canal Congo. Wana namoni papa mananga na réalisation pe yende mutaza na sima matalatala wazosala vraiment tokoma vraiment epai na bino. Napesi pe mbote na bainyo sobolinga papa Beni na mosala oyo tozosala na mission monene tozali na moya promotion ya musique na biso église Kimbangu. Tokolemba te tokontinue toujours kosala mosala na biso. Vraiment bo s'abonner bino non bo s'abonner te bo aimer page na biso sur Facebook bo za na biso. Tokolemba te ko proposer bino ba émission bien toza wana juste pour na ko tambola nzela moko biso na bino. Vraiment sans plus tarder na ko présenter bino ba invité na biso na liboko na ngai ya mwasi nazali bongo na papa José Descartes. Bonjour papa José. Bonjour papa Beni. Bonne santé. Santé kitoko. C'est présenté par Bayo Baye Bioté Baye Bayo. Tobengami na nkombo ya José Descartes Wilonja. Conseiller technique ya GGK Sud Kivu. Pe consultant technique ya ba GGK nyonso ya Est ya RDC. C'est-à-dire Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Kisangani, Maniema, Okatanga, Tanganyika, Burundi kuna. Donc tu as un consultant technique na kati ya GGK. Mais à part GGK, sur la groupe c'est pour dernièrement la moni photo na yona Tenia Faki. Ouais, à part ça, tu as la responsabilité mosusu na Faki. Oyo était biso dirigeant technique provincial ya Faki Sud Kivu. Chez biso kuna na Est talaka ka neto amuke et puis ça me la ki biso nzela ya ko s'entraider to salisanaka. Donc okozala na deux mouvements, okozala na moko makasi na yo kaka. Donc salela nzambe yango wana ko. Mais ndenge zoko évoluer GGK Faki ba jour ozana mo ya répétition ya Faki est-ce que dérange ka GGK te ba jour ya répétition ya GGK est-ce que dérange ka Faki te pour na GGK ozana tâche monene conseiller technique et puis na Faki ozana tâche monene dirigeant technique au gérer abattant on a dit. Merci beaucoup pour la question. En tout cas, eza facile te, eza peu facile parce que eloko ya moto ezali ko gérer temps et dérange te pour lundi ezala ka répétition à GGK. Mardi tokoti Ijki, soto bimi avant tokoti lisusu GGK. Mercredi Faki. Jeudi Faki, vendredi GGK, samedi Faki, dimanche Dibundu. Vraiment, parce qu'on a Dibundu, on a dimanche. Au Mikabolande, ni so ba bibena fête monene ndeza la getola ta bateni ya ba groupe. Ba fête monene et puis ba dimanche pe déjà papa loba mon dimanche chaque dimanche il faut la teni ya groupe na yo. Pour la teni ya GGK, OK simba instrument na Faki, to la teni ya Faki, OK yemba na GGK. C'est simple. Biso tolandaka pena ndenge bakorale yembaka. Donc après koyemba GGK zalaka fliki. Après fliki Faki akangi. Tolati nanu ya GGK toyembi na GGK. Tango fliki azobeta
toke mpanzi to changer to lati tenue de gala to beti musique. Voilà balandia Canal Congo bozola na papa José yo kamusala monene wazana ngo vraiment nyoso aneza pona lokumu tata Nzambe papa simo kimba okiangani na bandi boyebiye bokoyeba yepe bamsusu na elongi bozokoka vraiment ko retrouver te mais tango tokolakisa bino ba image nde bokocomprendre papa José Descartes azali nani vraiment na liboko na nga mobali naza mpe na jeune frère na biso papa Nestor ye mpe asala toujours mosala ya kokumisa tata Nzambe kobeta banzembo toujours na groupe ya Jejeki ye mo akose présenter bokoyeba ye bonjour papa Nestor. Ouais, bonjour papa Béni. Bonne santé. Ah naza bien bota tozomona bino togratte vraiment angaye ndenge ni groupe. Ah bon groupe eza nango bien na ngoli ya SKK. Vraiment c'est présenté par bayeto bayebi yo te bayeba. Bon bonjour bandeko na kati ya nkolo ngai eza ngai ndeko na bino Nestor Farai na vanzi na mboka Kinshasa. Ya donc yango wana tata Vous en groupe nene musala no sala ni na kati ya Lingomba voilà. Ya bon nga naza mwana ya Jejeki Kinshasa na vrai groupe ya Jejeki mais to sala pe musala pona ko parce que ba ko yemba eza ko bondela mbala mibale. OK. Donc à part ko zala Jejeki na sala pe musique en solo. Donc na sala ba musique na biso église qui en solo. Mais attention, musique en solo na Lingomba eza pekisami eza elongo banité en fait yo tango zolo bosala la musique en solo olingo yebisa biso nini par là. Bon kosala musique en solo na Lingomba epekisami te. Epekisami te. Ouais, epekisami te papa. Mais solo be epekisami te na ebité mais musique en solo na kati ya Lingomba epekisami. Bon, musique na kati ya Lingomba ke tolobani ni papa Béni. Musique na kati ya Lingomba en solo epekisami te. Epekisami te na kati ya Lingomba. Mais na kati ya ba groupe. Na kati ya ba groupe seconde musique en solo salini epekisami. Mais ba groupe on a toujours ça là juste pour na évangéliser. Mosala tata Simo Kimba. Justement, je dis pas le contraire mais na kati ya ba groupe. Tango lobi na Lingomba epekisami te na ba groupe nde epekisami mais ma groupe eza na kati ya Lingomba. Donc mibeko Lingomba zo kanga pona ba groupe eza pe kanga mibeko ya Lingomba. Na éviter place on a so comprendre ngai. Ouais, nazo comprendre papa Béni. Donc voilà place on a soko ebisi biso que naza membre ya Jejeki mais to komisaka tata Nzambe na musique musu na éviter comment ndenge ni noko lobila parce que za yo za penga tenga ko répondre à la place na hote mais sur la musique en solo pexamité voilà bon tozongela yo merci na balandia Canal Congo vraiment boyoki papa Nestor tokozonga na ba question to bongisa mi pa na bango mais ngai eloko moko emeki ko éveiller ngai pa ya papa José uti na est na uti na est précisément na sud Kivu Bukavu. Yebisa biso situation est ezandenge nini? Ah situation à est. Kuna na est Simba Benda bat bazo kima bambangu bitumba masasi kobeta mais kana ko expliquer biso situation bino bo vivre na est ezandenge nini? Situation à est avant la beta masolo yango pena na situation ya est tika to yemba mwa muke nzembo oyo pena eko tia biso na lobanini na inspiration spirituelle po pena to pesa pena masolo ndenge ezali kolela ya bakoko vraiment bandeko balandi Canal Congo toki nzembo papa José Descartes asengi pour na situation bandeko na biso bazo vivre na est to la dango biso na bino c'est parti. Kolela ya bakoko na minyoko bamonaki kobetama kofingama po bazangaki mosikoli pinzoli na bango etangaki batambolaki bolumbu pe kosali sabango misala na makasi bakomema mindele na tipoi na mapeka kotambola butumoi na makolo kolemba ye kolela ya bakoko na minoko bamonaki kobetama
kofingama po bazangaki mosikoli pinzoli na bango etangaki batambolaki bolumbu mpe kosalisa bango misala na makasi bakomema mindele na tipoi na mapeka kotambola butu moi na makolo kolemba ye Nzambe oyo kaki kolela ya bakoko yokanaki kobotama po bikisa bango yobundaki na mokili oyo olongaki yobundaki na molimo yolongaki Nzambe kimbangu yosi oyana mokili masoma salema nasima malekaki kasitala leloyo na yekolo yo botameli makila mazakotanga butumo oimawa moto azangi mawa akoboma baninga na ye bamboka ekopanzana bandako ekozika batata bamama mpe bana bakoyengayenga na zamba bakokufa na nzala emawa tala na este ekuke fongwami pona pasi ya RDC tata yokamawa basi bakonyokwama kozwama na makasi bakomisi bango lokola esakanino bato bakonyukwama bato bakokufaka basusu bakotutama na maboka emawaye yakae osikola banana yo yakae osikola banana yo Mama balandi ya Canal Congo na yebi ke place bozali mawa ekoti bino na motema ebele boleli ebele bokoti vraiment na situation bandeko na biso bazali kovivre na este tozosenga toujours mawa ya tata Nzambe papa Simoki Mbanki Yangani ekitela bandeko na biso na este oyo bango bazovivre kuna eza vraiment pasi pe mawa tolandi na nzembo. En tout cas, tata Nzamba la pauvreté, Angelou déjà ya qui ko inspiré bande konabiso nzembo oyo ezali komoni sa pasi oyo bande konabiso bazo vivre mokolo malelo. Papa José Descartes tozonga no epai na yo. Kuna na este bozo vivre ndenge nini? Pasi ngini boza nango kuna na este. Ah, este na biso ezala na Nord Kivu, ezala na Sud Kivu, ezala na Ituri, kimia ezate. Na yango toye awa na Kinshasa touti mboka bule nkamba Yerusalemi ya sika tokutaki ntsonga nzila tata mfumu mbanza nkolo na biso na loposolo indo en sa 3e venue tata Mbenza Kiangani André toyebise makambo nyonso ya este alobi tobondela makasi
Po to lamukaka lelo to lamuki na tongo climat eza moins bien. To mona boyeba 11h 12h masase bandi. Oyeba te bimelaka wapi. Mais to mituna rapé trop ba frontière nyons tout tozana ba agent de sécurité. Ba ennemi ba le kakawapi po ba se retrouver na ba mboka. Totia ngo nyons tu na maboko ya Nzambe, mais toyeba ke kuna tozo nyokwa mapenza osakana te. Tozo nyokwa minduki, masasi, ba viol, ba vol, ba pillage ya ndenge na ndenge. Donc ezole ke la pe biso. Kozi ya bitumba oya este ezani. Mekana ko yo wuti kuna. Makambo nyonso ezoleka kuna yo zo maîtriser situation. Expliquez biso. Kozi ya bitumba wana ezani. Kozi ya bitumba yango ye moko Nzambe ayebi po biso to abatu tokokanisa boye nzoka nde réalité eza boye. Tokokanisa boye nzoka nde réalité eza ndenge mosusu. Mais cause réelle ya bitumba wana mtu wako sayote biso bato ndenge toza boye ndenge tofandaka kuna cause pena réelle ezalite moto na moto aspekilaka o ekozala minere o ekozala baterre na biso ndenge ezali fertile ekozala mais oyo pena yebi cause exacte réelle ya likambo yango eza moko tata Nzambe. Et surtout tobo sanate Congo ezali mboka ya Nzambe tata Simon Kimbangu kiangani. Mena ndenge tozo ignore ye ti lelo ba misusu bisote yonanga na tata Nestor toyebi tata Nzambe tata Simon Kimbangu kiangani. Mais ndenge Congo na administration nango penate ke ye wana tata Molimo Mosanto ayela ki biso. En tout cas tozala kaka na ba problème du jour le jour. Et sengeli l'état congolais et kende officiellement na Mbanza et ko tapé na ba parlement chambre basse chambre haute ba signé ba député ba ndimi ke papa Simon Kimbangu yende l'élément principal ya indépendance ya Congo. Bon ya Congo kakate ya Afrique mobimba mais na ndenge na biso ya Congo il faut nanu biso tondima yango. Tozo mona na ba Mali kuna batie ba journée le 25 mai comme journée fériée payée surtout ni bango question ba lobby ezali journée panafricaine. C'est que bazo kota penza na ndenge na biso ba kimbangiste talaka Mali endimi yango. Banani ba Zimbabwe kuna bazo kota na badate na biso oyo ya lingomba bazo tia yango na badate na bango siko biso ba Congolais batotozana eloko batotozana Nzambe kamba ezali tala biso touti este kuna toyebi nkamba mboka Nzambe me ba misusu baana kisasawa so lobike touti nkamba epa ya Nzambe basekio bako bamba yo ko bambata mais wana problème très sérieux ya Congo il faut toyeba papa Simon Kimbangu. Vraiment merci beaucoup papa José Descartes balandi ya Canal Congo vraiment biso to kokota na biso na ba polémique te to kokota vraiment na kata gouvernement te bango mo bayebi nini bazo sala Nzambe pe ye moko inspiraka bato soki tozongi mo mukie na tango nkolo Yesu kolo Yesu toni baye kolina ye ngai nazali nani Pierre ayebisi yo zali Messia alobi réponse sur no pesi ngai ezali et où t'es pas na ote kasi où t'es pas tata na ngai donc ndenge moko na mokolo lelo Nzambe ye moko il faut inspirer bango ya zali nani po ba ya vers ye to ebite so ezali volonté tata Nzambe to ezali ni totala kaka o Nzamba bongiseli biso na avenir to koyeba nani o ya zali Nzamba solo nani o ya zali mutu o ayeko trouble biso papa Nestor to ipa na yo ndenge nini ndule ndenge nini activité zo marché. Bon, nous les hommes marchent bien. Na ngolo ya ye moko papa Simon Kimbangu kiangani parce que ma kamwe sotozo sala toza bato mais quand même Nzambe zo sunga ezo kinema malembe wa ça évolue bien. Envie wana au sala musique ozongo wapi? Ya. Donc ce que tu bien envie wana ko sala musique d'abord et pas na biso musique eza iné. Eza iné donc eza libota penza to bota minango. Ils ont la papa, ils ont la maman, ma grand frère, ma grande sœur, ma petit frère, donc et pas na biso za iné donc to bota minango.
Donc mes parents déjà babandé koyemba. Papa yembaka, maman peut aussi à yembaka. Bazaka na Kinshasa. Bon non, papa aza na province ya Lomami, précisément na ville ya Kabinda kuna nde aza représentant provincial l'église kimbangiste kuna, mais awa na Kinshasa na zakanga moko. Là utako mona ba clip moko boye na Instagram na compte ya émission na Chant des Anges. Natali boye papa Nestor nze momo utoyemba boye. Nzembo sikao tunamoni moi extrait à image nzembo nini nzembo eza pour le moment na marché eza nzembo ya Tatanza Mbenge. Voilà, Tatanza Mbenge MPV wana na pesi Jejeki Nkamba mbote ya Jejeki Nkamba pe mba nzembo wana na sepela no makasi vraiment son avandi nazoka nzembo wana sala nga bien wana na profiter ko pesa papa Arnaud qui soloke le mbote esika ozwami na tata mokonza bule kuna na mboka Braza. Vraiment papa natalaki na Instagram na moni nzembo wana obeti na bia papa Nestor azo continue azo kumisa tata Nzambe azo kumisa Nzambe na yena banzembo mususu teza banzembo ya église na biso ide wana makanisi wana ozwaki yango wapi ya kubanda kosala okoti studio sali nzembo ndenge na lobaki na église vraiment carrière solo eza penza ya kopekisama wana question noko kimangango te mais idée wana penza makanisi wana ya kubanda osali nzembo osali yo zwaka musique musala na yo métier to zwaka ngoka registre pour okomisa tata Nzambe. Bon makanisi wana ya kobeta musique to sali ba clip d'abord premièrement ngamo les ingénieur de son. OK. Les ingénieurs de son toza na studio na ndaku. Ndenge pe na ipsio déjà qui d'abord musique eza naturel quand on a besoin de to botami nango. Bon tant on a vendu Natali nakati ya mokili oyo moto akeli mokili papa simo bimba okiangani. Moto akeli biso bato biloko nyoza nakati ya mokili. Eza ye moto asali yango. Bon Natali nakokumisa Nzambe na ngai na lolenge nini. Nakokumisa Nzambe na ngai na lolenge nini. Na fandi na ndaku bon parce que biso toza ba Congo te mais banzembo epa na biso banzembo nyonso oyo toyembaka eza banzembo eza inspiré ntango na yoki nzembo wana tata Nzambe nge peve ezalaki version vocale ya chorale mo vocale ntango na yoki yango na lukaki quand même moto ayebi Kikongo ameki ko expliquer nga ngo donc nzembo wana eza ameki ko expliquer yango nde nazo expliquer yango nde nazo ngana expliquer yango tata Nzambe nge peve donc elingi koloba tata Nzambe azali molimo parce que molimo wana eza nani eza papa Simon Kimbango Kiangani Dieu le Saint-Esprit. Maintenant tango yango nde omoni pe toti kobeta nzembo awa ya kolela ya bakoko ezoloba biso pona ba pasi ozoleka na kati ya est bo biso toza na est te toza précisément na Kinshasa mais tozali komona ba information na donc na ba internet donc tozona ne bandeko na biso ba mama na biso ba papa na biso bazali ko souffrir kuna bo biso bato nzembo neza koloba biso bato donc biso bato tozo sambile pa tata Nzambe ayokela biso mawa po biso tozali bana na epo po kimia ekota na kati ya mokili ezana mutu mosusu te oyo akoya kotiela biso kimia na kati na mokili tant que papa Simon Kimbango Kiangani eza parce que yende mutu akotiela biso kimia na kati ya mokili parce que tango na vandi nzembo na comprendre nzembo wana en même temps que musique aussi eza iné eza ke tobotami nango toza na studio na ndako bon na sala ki nzembo wana pona kokumisa tata Nzambe pona kobondela pa tata Nzambe parce que koyemba eza kobondela mbala mibale. Donc yango wana papa béni. Vraiment merci beaucoup papa Nestor Torozongela yo on a profité na PCE direction générale ya groupe Jejeki Mbote ko bandana DG direction générale papa Igelongo kitina papa Ovi oyena papa Shelka voilà oyena papa Shelka maestro na kuna na Nkamba place ozwami mukombo emeki un peu kobunga donc bino nyonso vraiment na pesi bino bambote papa béni alinga rabino mingi vraiment na pesi pe papa Rodriguez kuna na Belgique donc Jejeki Belgique mobimba bambote na bino bana poto bana France bana Allemagne bana Londres bana Belgique na pesi bino mbote papa José Descartes zonge pana yo tout le monde attend confinement au côté vraiment studio Betty Banzembo na groupe Jejeki Banzembo Panzani biso to bandai ko landangwa to ebaki ko tuté
qu'un jour papa béni pe akoki okutana na papa José Descartes lelo pe basa l'émission vraiment za mabongisa tata Nzambe yebisa biso ba arrangement wana et puis nzembo wana bopona ki yango ndenge nini pour bopona nzembo ya modèle wana boyembango na confinement yango vraiment beta. Merci beaucoup pour la question. Omoni que musique ezali inspiration. Na musique biso bato oyo tozana ka moi responsabilité à musique et l'Obama qui na biso na tango ba formation pour Tata Nestor ye na musique na kozala nde koko parce que ngai na formande yaya na ye Joseph Farai siko Joseph Farai à son tour a formé les jeunes frères Nestor Farai qui a du talent pour le moment. Alors biso na formation pour biso pete zora ba formation balobi ke tango bozo beta nzembo il faut nzembo correspondre na ba événement du moment et correspondre message et correspondre na temps ndenge ezali. Alors na tango wana confinement mututu azalaki confus, toute personne était confuse, on ne savait pas tozo kende wapi ekoyande nini mbala moko na ba recherche oto salaka na yoki na jeteki nzembo ya mituna lelo mokili moninga ni solo ngaobi c'est vrai et c'est vrai que mokili eza ya koningana bon sikoyo na ndenge mingi te mais soto ti yango na ba instrument to beti yango biso ba oyo bino boza développer na internet tokoti yango kuna comme ça kotambola mokili mobimba. Na profiter d'ailleurs na pesa mbote na mama Stella Bakungu azalaki membre ya cabinet ya chef spirituel mais mikolo azana Bukavu na ISK mama comptable. Bonjour ye mutu sikoyo alakisa kingai nzembo wana ba solo ba nini to bandio yekola ngana lobite bon ngana kanisaka surtout est. Je suis pas égoïste pour kanisaka Bukavu place nazali ndeza la kapasi na bato misusu ko identifier ngai nazali mutu ya wapi précisément na est pour ngai c'est l'est qui m'intéresse na salaki invitation nazalaki arranger ya chanson nazalaki pe producteur donc sponsor quoi na salaki ba invitation na bandeko ya Goma ba oyo ba ebibiso mona Jonathan Kalume Guilhem Mutua Mahamba baza batu ya Goma bayebi papa Beni makasi po to yebi papa Beni na nzela ya Chant des Anges pe Canal Congo TV na émission Canal Congo Musique déjà au monique na yebi déjà c'est que Beni pena aza Beni alors batata na sala ki invitation batata ya Nord Kivu biso Sud Kivu na Burundi siko esalaki que frontière ezalaki okangama bandeko ya Burundi bakatisaki te bandeko ya Beni Butembo nzele ezalaki te po bitumba plus Covid nde tosanganaki Goma na Sud Kivu tosengaki nzela epa ya bakonzi ya ba GGK po nga na lansaki invitation ba président ba GGK nyonso tu wana balobaki oyo aza na temps akokende nde tosanganaki na Bukavu na studio Pyramide et pas maestro DJ Philamix un ami d'enfance tokutanaki wana to travailler to sali ba arrangement na silisi arrangement na pesi na lobimbo talaka ne musique ezalaka batata na salaki boye bomoni yango ne eza bien d'ailleurs ya obaki sezate akonini ezate to bengisaki pe ndeko na biso moko ya est ya fandaka awa Prinsario Malanga aza ya GGK awa na salaki pe invitation virtuelle pa ya Tata Arnold de Kisolokele yepe abetaka Kiswahili bambote belé na Brazzaville place ozali to bengisaki ye atiaki pe ndo omona na clip atindelaki biso image ya virtuelle donc to travaillaki ensemble to sepeli makasi bandeko na biso ya Kinshasa awa basungaki biso makasi na moral na nini po GGK eza famille toza pe na famille tolinganaka makasi alors tozwaki ba soutien moral ya bandeko nyonso tu ya awa Kinshasa tango to bimisi esali ndenge oyo esalaki ebetami awa ebetami na mboka mosantu kuna
bino boko mona ngo ke to beti nzembo ya jejeki mais biso to comprena ki ango ndenge mosusu na este kuna parce que kota ki biso na motema nzembo ebetami makasi na Kinshasa pe na Nkamba et lakisa ki soutien boza nango epa ya biso bandeko na bino ya wapi ya est. Donc este kuna matondo mingi na batata ya Kinshasa pe Nkamba toyebi ke bolingaka biso mingi pona tango ya kala ezalaki biso batoto uta mboka Kinshasa Revens nin mais ndenge Kinshasa pe Nkamba valoriser biso to comprendre que non toza bandeko. Donc merci beaucoup. Ma question mon ngana tuna yo bino kuna massa c'est betara ndeni bozaki à l'aise ya okota studio et puis on sala ba clip est-ce que bozaki déranger te na bandeko ba tungisaka biso okota na mboka na bino kuna na est mboka na biso en fait na est kuna déranger bandeko na biso baza kuna ya liboso biso to abandimi avant to kota studio avant to sala likambo to bondelaka to sali ba sacrifice to leli et pas tata Simon Kimbangu kiangani atia moi virgule na bitumba wana po permettre biso message na ye et passer et kende mais na batango wana parce que projet ango sali au moins ba 6 mois po lelo Massas 2 jours to fandi kimia 4 jours bitumba ye bandeko moyeba se déplacer bako mabukavu ezalaki pena mbutu donc ezalaki ke lelo tokoti les lobbies tokoti 6 mois quelques voix baker ba témoin donc ezalaki ke 6 mois pena ya mobimba tozo travailler na ndenge moko yebi nzembo ko sala 6 mois te mais pona atmosphère wana ya bitumba ya est ezalaki ke nzembo ezwa moi temps. Pas des cartes tellement wana nzembo ko sala 6 mois te na ndenge nini parce que na musique on ko sala nzembo ozo yoka ozo landela ozo ta l'arrangement na yo est-ce que ça bien est-ce que bato ba sepela na ngolo on proposer pas ya batteuse arrangeur tant on lobi nzembo ko sala 6 mois te nzembo ko sala combien de mois ou bien combien de jours pour musique bosala ngo pona bino moko te mais bosala ngo pa ya biso bato to ka bino soko proposer biso loka bien to ko sepela soko proposer biso loko monga eza ngo war au mona moeto yo kango eza te raison pour laquelle au mona musique na biso kimbangiste ouais bato ba yo ka ngo pena tambola même pas bano kimbangiste mission na biso pe papa Béni susina eza la musique kimbangiste et comme lokola musique mususu to yo ka biso musique na biso vraiment biso to koma musique te to zui papa na big to koma ba Angelo nde ba ka ko inspirer musique na biso yango susi na biso eza la musique na biso moto nyonso no kimbangiste nyonso place azali azwa petan ko ka musique na biso afukami azo sambele pa tata nzambe a koyoka. Donc voilà un peu papa José Descartes nazongeli yotango lobi ke 6 mois nzembo ko zwa 6 mois te bisanga nzembo ko zwa combien de mois pour tout monde ba musicien mosusu ya mokili depuis kota studio ko sape inane nzembo bimaka te azo landela ba paramètres tango beta pe nzembo no mona pe tamboli bon kuna to kota ngeni ba basela makamna bango biso to yebi ke na kata lingoma na biso nyonso za ka inspirer même atango sala bo sala ko arranger tout nyonso za inspirer ko ndenge ni lobi que nzembo ko sa 6 mois te ko sala combien de mois juste. Merci beaucoup. Question très importante et un peu capitale. Musique oyo biso to salaka ezali ya kokumisa nzambe. Nzambe mosusu te papa Simon Kimbangu kiangani. Très bien. Alors ye apesa biso maele moko boye oyo d'ailleurs la première règle en musique ezali tia mopanzi lolendo. Donc yo lolendo na musique na biso et kenaka et marchaka de perte. Donc biso tia lolendo pembeni po eza eloko nzambe atiaka so komi lolendo akolongola yango mbala moko atia yango na moto mosusu. Très bien. Heureusement lelo Nestor tozana na plateau ngana banda obenga Nestor na Bukavu kuna Nestor ya ndenge na zolandela yo za grand guitariste yo za grand chanteur viens ngaite ngaka scout Nestor yaza scout donc selon ses origines mais tango akotaki bakomi kisangani batiki biso na Bukavu poto fanda na ebele na Bukavu abengi nga lobi vie ozandoki ou bien neni
na nini lelo na komi musicien yoka bason na nga guitare nga moko na kamwe na lobi eza makambo ya nani ya tata Nzambe. Très bien. Alors musique na biso eza ya Nzambe toko banda nzembo lokola ba ingénieur Saïd ako banda nzembo 8h et komi 10h ya silisi po eza ya Nzambe avant nyos to sambela kanana tango akala tozalaki okota na ba studio ya bato ya libanda mais bakamwa ndeko kamwa biso tozongaka 3 fois te otie casque boye ozongeli zongela lisusu biso ezalaka te biso ezali Jimmy akoti ouais asilisi nani Mbwetete akoti ouais asilisi Igelongo akoti bapa James banani ba Ovi tout ça donc tokendaka kambala moko biso moko franchement to se comprendra kate mais après toyo conclure tolobi no eza ya Nzambe parce que Nzambe nde azana kati na biso eza mael na biso te obondeli alati nyonso ekomi bien kito. Merci beaucoup papa José Descartes tozo ki indépendant malembe na suka émission na biso papa Nestor tozongeli yo ya olobeza nini na moni ozotalanga papa José nazozela ba question na papa Beni papa Nestor pardon papa Nestor na lukarayo lelo na zuyo na moni lokwa oza timide ozobanga question te biso to banga parce que Médeza ya biso biso donc makambo eza Médeza ya bino mais bino babino ba groupe pour église na biso bosala banzembo mais bo sonjara te na kosala promotion nango. Bon merci beaucoup papa Beni. Problème est papa Beni biso to banga kate pour la promotion parce que d'abord il y a les bosso to robaki to ba compte partout d'abord sur internet wani zalaka bo avec église na biso ndenge toza na bato batala biso bato po pesa biso penza maboko ndezalaka passe parce que ce que total lelo biso moko que toza ba compte na biso ya neni ya ke pona promotion banzembo na biso maintenant promotion au global qui biso to boya promotion pour nani biso o to na plateau bengisa ki biso pour que to ya ko sala émission ils a déjà promotion pour na musique église qui mangiste. Mais c'est pour la première fois depuis bino banda oyemba depuis bosala banzembo depuis combien de fois déjà on a yamba ba musicien na plateau. Bon, mais est-ce que pour ça la clip au na YouTube, au Instagram, au TikTok, Facebook ainsi de suite. Ya ngone na zolingana expliquer yo papa oui, eza promotion au musique na yo eza promotion. Mais promotion na zolobela ezali kolobela œuvre oyo ba musicien na biso ba salaka. Omoni œuvre wana to lobelango bato bayeba comment est-ce que bino bozwaka pe possibilité ya kosala banzembo wana, comment est-ce que nzembo wana ozwaki idée ya kosala ngo. Donc voilà promotion nga nazo. Ah bon, papa Beni yango nde na lingaki na expliquer yo mais obotula nga maloba. Okay, bon yango moni d'abord banzembo na biso tokomaka ngo te, banzembo na biso zaka inspiré biso na tango ya kala tango toza ba ke toza bana to banda ko mona ba vie na biso lokwa tango nga nazalaki mwana moto oyo vraiment abando pesa pezanga gu wala kutunga idée ya koyembe zalaki na ngote quelque chose za eloko to bota meno na kati ya famille tango ke to bando mona ba vie na nga ba José Descartes ke tozo mona ba Tata Arnold ke bazoyemba. Bon maintenant pour la promotion ya lelo pour la promotion ya lelo to ko bandenge nini bato baza ba soutien fo ezala po makoki pa biso moko eza mokie parce que d'abord biso na église eza passe pour mona mutu moko boye aya ko soutenir œuvre biso pour que to sala nzembo le rwanda na expliquer ko dès le début que ngamo na ingénieur de son na koki ko sala nzembo tango na sisi ko sala nzembo mais pour au sala vidéo o komi bloqué to sali audio pour ngamo na studio mais siko pona ko sala vidéo o komona mutu ko mona na yete siko to komi ko bunda biso moko kaka mbongo mike wana ti o mona bonzambe ko sunga kaka to sali pour que ayebi ke tozo komisa ye moye ko mona na kaka yango nde tolela katango nyonso epa ba o batala biso ba ya ko soutenir ba œuvre na biso musique église kimbangiste quoi de gospel kimbangiste ba ya ko soutenir biso pour que œuvre musique ya papa Simon Kimbangu kianga ni nzambe mokonzi ya bule yango pe ekende musika parce que eza pasi lelo o prenons exemple eza pasi soki osali nzembo za kitoko okosala nzembo za kitoko eloko ni ekoboma nzembo na etambola te soki clip wana eza mabe
ce clip eza mabe et bomi nzembo. Parce que pour que tout ça la clip ya kitoko esenga nini mbongo. Siko imagine toi au même nzembo na yo na qualité ya mabe ko kiana par exemple il est na Canal Plus. Mais Canal Plus c'est ko l'exemple wana pour qualité za faible. Mais ce que ça les clips moko ya qualité ya bien et que mutu pe o ya ko soutenir ngo mona ni ke mo pona le kumu ya papa Simon Kimbango kiangani nzembo oyo il faut eleka na Canal Plus. D'abord bakotano qualité ya image. Est-ce que qualité image za kitoko? Parce que pour qualité image za la kitoko c'est nini bon or que biso moko ba artiste vraiment et makoki penza zate eza penza te pona kosala ngonde yango vraiment Nzambe ya pambalo papa Beni pona ba initiative ozanango juste pona ko valoriser musique église kimbangiste. Merci beaucoup papa Nestor to comme na souka émission na biso na pesi mbote na ngai na papa Arnaud Majema papa prof coordonnateur à Ratelki France na pesi mbote na papa Tony papa JDK chargé à programme ya Ratelki France na pesi bino mbote bino nyonso kona bozali. Vraiment merci nazaki honoré comment on a invité à l'émission Passion Musique ya papa Arnaud Majema mbote na papa place ozwami to ebi émission na tozo zelango bandeko pe balanda bayoka comment souci na biso tozala nango pour la musique qui manque. C'est vraiment to senga ba soutien ba nyonso o bozolanda biso soki boza pe na mutema ya ma ko soutenir ba émission a boye ko soutenir souci o tozala nango pour na ko sala vraiment promotion ya musique na biso pour ko tombo la musique na biso pour na ko valoriser musique na biso à travers le monde vraiment benga biso toza na mikakatone belé toza vraiment na ba difficulté belé o toza nango souci ezali ya ko sunga tata Nzambe kasi banani o ba soutenir vraiment wana ezali message on to lancer et pas ina bino ba toza landa biso papa José Descartes comme na souka émission nini o koloba na baye o bazolanda yo pona makambo to ti osolo la musique na makambo bino bozo vivre na est nini o kosenga pa ya tata Nzambe kolo yesu tata molimo centre na passion bino bozali na. Merci beaucoup. Bon ndenge toza batu ya este kuna na ebite soki papa Beni ako permettre na suka kuna to pe message na Swahili kwa bandeko baza kuna. Okay, asante sana. Tunasema kwa watu wote tunaishi kueste, pole sana kwetu sisi wote. Nord Kivu, Ituri, Sud Kivu, Tanganyika au Katanga, Kisangani, Maniema, une partie à Sankuru, pole sana kwetu. Tuendelee kuomba baba Mungu paske sisi tulikuwa mji mtakatifu Pankamba na baba Kristu katika ngozi nyeusi kujua wake watatu baba Andre Mbenza Kiangani alituambia kama tuombe sana Mungu atatusikia tu. Voilà. Voilà, merci beaucoup papa José Descartes au lancer un message par rapport à la musique ya makambo sala ka musique. Ba ndako bazolanda ba yoka na ba difficulté au bino bozalango nde bokoka ko sala ba clip te studio surtout ba studio vraiment ya bien zate OK on lance pe message ba to bolanda ba ko kipe soutenir bino. Merci beaucoup na ndenge bozolanda biso to sepeli nanu na invitation à papa Beni tuzolana. Merci. Na Kiswahili tolobi tupendane tuzolana veut dire tupendake. To sengi na bino bosunga biso bopesa biso maboko po makoki pena osala makambo minene ba clip moko ya kitoko oyo ekosala ke message ya papa ekende musike zate mais bokoki pe ko s'abonner na chaîne ya papa Beni ye alandami pena e mingi place nyonso ba Instagram na ye ba chaîne YouTube na ye donc na nyonso na ye parce que ye azosa la promotion na biso déjà mais ye pe aza limité quelque part na yo etali ba moyen. Donc bosunga ka papa Beni bosunga pe biso kuna na este na musika ekosala ke to bosani pena ke tozonyo kwa maya makasi na nzela ya musique po musique ezali mater ezali pe façon ya ko se détendre façon pe ya ko se déstresser tala nzembo to uti obeta ya tala na este donc so landi yango atayo moko fandi a tu entres en communion avec les gens de l'Est. Et ça peut biso d'une manière ou d'une autre, de loin ou de près. Bao baso ça la musique, tout ça la musique pour na lokumu penkembo, il y a tata mwanda velela, tata Simon Kimbango Kiangani, pour yangonde au foute la biso musala oyozo sala. Ezate ke na chef de travaux na anime musala oyozo sala na lingomba soki oza moyembi sala yango.
Soko zapena e soda ya mpiko lokola tata beni zala soda ya mpiko yango nde tata mwanda mvelela aufutela biso na tango ya suka. Merci beaucoup papa José Descartes bambote na batumi bale misatu ba Holanda. Ya bambote sikoyo ai Sidi Kivu mbote na bino nyonso ba artiste nyonso tu ba kimbangiste nyonso tu ya Sidi Kivu. Nord Kivu bambote na bino na bosanite bandeko na ngai ya Butembo ba Trésor Ndonga Patrick Kayondo ba Kate toke na Buni akuna Ituri le maestro le maire Lokombe Seo Dani Reison Mboma Fernando Muyambi le président Richard Tolake na Nord Kivu. Sidi Kivu Willy Sente Joseph Pyramide Baza Ebele. En tout cas, bambote na bino nyonstu. Merci beaucoup Balandia Canal Congo Musique, na chaîne na biso Canal Congo vraiment tozawana pour na bino. Ndenge tolobara toujours biso tokolemba te ko sala mtsala ya tata Nzambe tozawana pour na ko sepelisa bino. Vraiment toza limité te hein. Ozala na poto, ozala na ba province, ozala wapi. Si vous avez besoin de faire l'émission à Papa Béni, en tout cas, contactez Bisson le numéro Ezawana pour faire l'émission. Toi, toujours pour découvrir le talent na bino place sur Bozwami. Na dit que vous avez belé vous sepper la musique. Na wana profité que sa papa Dersi Ndingambote na États-Unis kuna place aux Alimbote na papa Juventus na France. La pesi bino bambote na dit que bino vous en associé à musique na biso. Cœur virtuel wana na profité que sa réalisateur nanga Obrey Kieto Lekietos. Mbote Sika Ozwami, équipe Mobimba Pe à Champ des Anges na Bondeli na Bosani Binoté. Partout Zali Soko Lingo ça l'émission na Papa Béni vraiment contactez Bisso, contactez Ngai, naza on a dispo to ça là-bas direct il y a Instagram, Facebook to ça on a sope to ça là appel vidéo to ça là pe appel to enregistrer ngo ya fait ya WhatsApp donc tout le mécanisme ni to ko ça là pour na ko panza vraiment sango ya musique na Bisso partout dans le monde. Papa Nestor to comme na suka. Message ni ko lancer batuna so baebi Papa Nestor. Bon, Papa Béni, message sur oyo nga na ko pesa na batu oyo balandaka biso. D'abord, tous en la musique na passe. Donc juste pour tout ce qui s'attend Nzambe, kasi. Tout ça la moi dépense moko mokie pour que Nzembo et bima. Yango na remercier makasi na ko senga pe batu oyo nano batali nano clip ya Tatanzambe ngeke Tatanzambe ouf. Pardon, bon, merci beaucoup Papa Béni. Message ya suka o ngala ko pesa na bato bazo tala biso, bao déjà batala ka biso. Vraiment beau s'abonner na chaîne nanga YouTube Nestor Farai, ceux qui na Instagram Gospel Kimbangiste, na Facebook page Facebook Nestor Farai Music. En plus pour clip wana ya Tatanzambe ngeke ebima. Vraiment matondo mingi pa ya papa Guilhem Mbundu na Belgique pour la production ya clip wana bon to sengi vraiment boya ko soutenir musique et église Kimbangiste pour que bato pe bazali banda papa Guilhem Mbundu azanani papa Guilhem Mbundu aza président JGK Belgique. OK to cela déjà une fois papa Guilhem Mbundu mbote na papa place Ozwami bien que mikolo to bengana te donc message nanga yango wana mbote na baimi balé batumi balé misato kala yo vraiment Papa Béni baza ebele makasi vous pona kotanga bakombo na bango et kozala passe parce que ceux qui totangi kombo ya oyo ope to busani akobeta mabako mais na pesi na mutu nyonso oyo azoko soutenir Gospel Kimbangiste azoko soutenir yango vraiment na pesi bino nyonso mbote na 4 coins du monde entier bato bazo soutenir musique église Kimbangiste bato bazo soutenir Papa Nestor Farai ko banda na États-Unis Amérique donc na ba continent nyonso vraiment na pesi bino nyonso ba mbote ebele. Merci beaucoup Papa Farai, aussi si nabiso émission, merci Nabino ndenge bondima ki lelo koya na Canal Congo pour tout ça nabino émission vraiment tata Nzambe a pambola bino vraiment la pesi mbote na ba surveillant nyonso ko bana na président général Papa Maître Rifin Asumbe la pesi pe Papa Jean qui n'envoie du dirigeant général technicien ba maman Chada Papa Dintidi bino nyonso Sek Otis Papa Bazin Papa
TV.